Bandeko babolingo na banzi bino moko bouti kolanda discours ya papa Etienne Tshisekedi ndenge nini ba makambo alobi bandeko soki osali analyse ya discours na ye oyoki babiloko alobi bandeko ezali kaka bazali nde on dirait ko reprocher na batu ya deuxième république pona babozo ba nyosu o basala biloko nyoso tu e baby jamais sika moko tikali koloba ete biloko o nyosu ya malamu Mobutu atikaki gouvernement ya Joseph Kabila babebisi yango jamais azali kopesa kaka référence ya ba flamand ba belge donc ba biloko nyosu ba deuxième république ba salela ay kopesa bino rapport ke ba biloko ngo ndenge bo salela ka bo entretien zalaka te bo bebisaka nyosu lelo lisusu soko ke na Congo e bebi kutu ndenga ko sakana te bo moni rapport na bino ba kopesa bino pona kotalisa bino ete ezali pasi pe mawa yango na tolobi ete Joseph Kabila azali kobunda azali kosala nyoso oyo Joseph Kabila azali kosala ezali komonana yango ete Joseph Kabila azali moto oyo penza tozelaki utakala soki yende moto akambaka Congo na biso pendant 32 ans lelo oyo tolingaki tozala Congo na biso lingaki ezala petit paradis na Afrique mais lelo oyo bino moko boyebi mboka na biso ekambamaka na bato babebisi mboka lelo oyo bato yango bayi kokoma mi faire ba ange awa na poto pona kolakisa ete bango nde batu malamu pona kolakisa ete bango nde bazali basantu or ke bango nde bazalaki babomi ya solo lelo kaka le meme bato wana oyo balingaki kutu kotala peuple te na tango ya deuxième république lelo nde bato wana bakomi koya pona kolakisa ke bango nde balingi kosala miracle po ete peuple abanda kolia 3 fois par jour ke batongela biso ba école batongela biso banzela babongisa situation sociale ya peuple ebongo pendant 32 ans bosalaki yango te pona nini pona kolakisa hypocrisie na bino déjà bato basi ba comprendre yango ezali pasi pe mawa yango wana bandeko babolingo mboka na biso Congo il faut to ya to simba na pote to tunga mboka na biso ba discours nyoso tu ebele ba makelelo bozali kosala yango kaka pamba po ete même soko landi discours ya papa Etienne Tshisekedi na ba projet na yo apesi soki ya zwi bokonzi il faut sala tout pona ba hôpitaux il faut sala tout pona boye ba université mais soko tali bolandi même ba plan nyoso ya Joseph Kabila ezala na banzela ya ba image ya balingala facile bokomona ete biloko na nyoso Joseph Kabila za kosala yango déjà na Congo alors que même papa Etienne Tshisekedi ye moko azoyeba te ke plan nini ya sika oyo koyebisa bino penza ke asoka zwi bokonzi asala bino po nyoso to azoloba Joseph Kabila azosala yango na Congo omoni yango na moni ete ntango aza kopesa discours wana bolanda ye moko kutu aza peza na baargument te yango na azoloba kaka ondire mutu moko aza deja ya kolemba po ayebi eke ekipe eza deja ya kopola po ete Joseph Kabila le rais oyo ndenge bomesana kobenga o petit akangi terrain tout petit a bloqué tous les 4 coins ya Congo ye moko kutu papa Etienne Tshisekedi azoyeba te ya kobandela wapi mpe ya kosukela wapi po ete Joseph Kabila asali tout yango na moni azoloba ngo kaka na ndenge mawa kaka totala soki na tozwi bokonzi totala makambo kote ya santé totala boye banini mais ntango azoloba kote ya santé azobosana ke Joseph Kabila aza kobeta biloko ya somo na kote ya santé kuna na Congo hôpital du cinquantenaire wana 2 fois te wana ekozala mpenza kende ekozala mbala ya liboso bandeko oyo kake mutu moko ou bien africain ou bien malien ou bien camerounais azui maladie na mboka na ye olebe lo baite bamema ye na poto bamemie na Congo na hôpital du cinquantenaire ekozala hôpital moko ultra moderne yango na moni ete biloko nyonso to Joseph Kabila sali papa Etienne Tshisekedi akritika ata moko te po ye moko ayebi ete wana eza biloko ya moto kamuna 2 fois te wana makambo tozoyebisa bino liseki te bozwa yango sérieux ye moko esika azali ayebi yango na moni ete malgré za koloba wana asa yebi ete défaite ya mobimba aza na yango
paye moko Papa Etienne Tshisekedi azoko kamo azoko ndimateke biloko akeko mona na Congo non deux fois te yango wana onyo su Papa Etienne Tshisekedi alobi amemeli bino ndeka message pona koyebisa bino ndenge nini tango ba flama batikaki mboka na ba biloko kitoko ba hôpitaux tango bino bo bebisi yango pendant 32 ans nde memeli bino message wana pona kokende koloba ete ba biloko yango o ba flama batika wana oyo bino bosalelaki yango o bosalaki ba entretien nango to botikaki yango biloko yango ebebi lisusu moyen te bomoni ba memeli bino message mawa vraiment mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi Papa Roger pona kopesa ngai lisusu maloba na banzi ete ba Congolais bino moko bouti komona ndenge nini Papa Etienne Tshisekedi ya uti koyebisa na ba ex mobutiste nyonso tu oyo basalaka makelele na Londres pe discours wana oyo apesi na banzi ete bandeko bango nyonso tu soko tali malamu na kati ya salma peke bukanaki po ete bango bakanisaki ya koyebisa bango ba makambo moko soki ya ndenge nini bandeko ake kobuka bango kaka ba makambo na ndenge ete alobi ete biloko nyonso tu oflama atikelaki biso bandeko na ndenge bino bato ya deuxième république bogeraki yango mabe bobebisi nyonso biloko yango soko oke kotala lelo ebebi nyonso mwa ete me bandeko il faut ebeba yokanisi ete soki ba 60 ans soki pe ba 50 ans yango oyo ba 60 ans soki pe ba 65 ans yango oyo biloko yango depuis batika ti lelo ebeba te ya chichi il fallait kaka ebeba il fallait beba yango wana omoni ete le rais azali kosala nyonso mpona kobunda po ete mboka ebima na kati na mikakatano ye moko soko tali Papa Etienne Tshisekedi ndenge mpe bande koloba makambo yango alembi na nzoto mpo ayebi ete ndenge mpenza bamakambo yango nyonso elekeli amoni ete antuka moyen mpenza te moyen basala autrement eza te po ete Joseph Kabila ba evre azali kosala ezali kokamwisa me ndenge ezali wana bandeko babolingo toyebisaka bino ete toya tosangisa mayele olie ya kolobaloba kofingaka boya bosangisa mayele tozwa mayele wana tokende nde topesa implice na mboka na biso ekende liboso olie ya koyaka bamakambo pambapamba oyo tokendeki tobetaki bato wana oyo tokendeki tosalaki boye wana eza bozoba me bomoni ete ndenge ezali wana bandeko babolingo Joseph Kabila akangi tous les 4 kwe po ete likambo kutoko yo koya koloba mpona Joseph Kabila bato bandima yo eza te po ete meme na Congo bandeko okomona mama mokolo suki ya pembe oza kolanda liboso ya kamera mama wana aza koloba ete depuis ngai nakoma boye natikala komona te bakonzi mpenza baya na bumbu aya na bumbu oyo bumbu kaka oyo toyebi ya bumbu baya kosalela biso banzela boye sikoyo toyei komona basali biso nzela antuka mokonzi na biso yana mwana moke biso tolingi ye mingi botika ya vanda po ete ntango biso tozalaka bakonzi batalaka ata biso miso te lelo mpenza na biso ya mwana moke botika ye bandeko oyo makambo oyo nazali koloba na banzi ete mingi basi batala yango boza komona soki peuple azali koloba malamu mpo na yo ezali nde bamikolo na yo ezali kobakisama Joseph Kabila ndenge azali wana lokola peuple azali koloba malamu mpo na ye mikolo na ye nde kobakisama oyo eloko nde bino bozali koyeba te po ete nzambe ayokaka kolela ya peuple yokanisi nzambe ya koyoka kolela na bino mwa soki 200 personnes soki mpe 300 personnes oyo boza kuna na Londres oyo boyaka ntango nyonso liboso ya kamera avant ya kopesa bato sango bobandi nani bapapa bamama omoni mikolo oyo po ete basango elekaka mutu na mutu apesa ata nimero na ye ya compte ubie kende na compte na oloba ete chaque fois tozwaka 2 euros epuis soki tozwa 2 livres tozotia na compte na biso wana tokobanda kolekaleka bandeko mpona kopesa bato basango yango mpe boza kopesa bato ya lokuta na lokuta ya kitoko te biso oyo depuis tosala radio na biso tozali kopesa bakongolais basango eske bazali koyoka yango te eske bazali kolanda yango te kaka bino kaka va bopesa bakongolais sango il faut baluka ba 2 euros bapesaka bino mpo botiaka na compte bino bokanisi ndenge ezali wana boyebi basituation ya bakongolais ndenge ezali
bosi bozwi technique ya ndenge nini ya kobendaka bakongole bambongo lokola boyebi ete na ndenge ya technique oyo ndenge bozalaka na yango liboso ya ndenge ya kozwa mbongo na ndenge ya bashek na ndenge ya kobendaka bambongo na banini esimbaka lisusu te sikoyo bakomi na technique ya kobenda kaka bakongole bambongo ezali pasi mpe mawa yango na bandeko babolingo tozali koyebisa bino ebongi malamu biso bakongole toyeba eloko nini oyo tozali kosala mpe toyeba nini oyo tozali kolinga mpo na mboka na biso tolanda loyenge te bandeko loyenge yango nde moto ezali kotinda ete mboka na biso wana ekende na kao plus bandeko bino moko bouti kolanda ndeko landa discours ya Papa Etienne Tshisekedi observe yango malamu okomona ete Papa Etienne Tshisekedi ayeli kaka babobutiste rapport po ebike lokola mpe bakima mboka kala azoyebisa bango babiloko oyo depuis babelge batika ti yekutoloba baflama depuis baflama batika tina ndenge tokomi lelo biloko yango ebebi moyen te me bamemeli bino rapport bozo comprendre te bino mpe bozozoma maboko bozobeta me bamemeli bino rapport mpona koyebisa bino ete depuis bokima mboka ndenge etikala babiloko nyonso to bino bosalelaka oyo mpe bino bobebisaka biloko yango ntango bino ava bokima ebebaka me sikoyo ebebi lisusu ndenge akosakana te kokamwa bandeko babolingo yango wana ntango oyo bandeko bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino